occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na yeli bino émission na ngai ya Amser. Bandeko mingi babenga nga balobi Mama Bijou émission ya Amser ekende wapi? Émission na biso ya Amser ezalaka kaka. Mais émission ya Amser etambolaka selon ba demande oyo batu baza kokotisa epai ya Mama Bijou parce que Mama Bijou d'or aluka batu te Keyaka na peso mbongo pour les cas d'émission non. Mama Bijou d'or na yebisi bino makambo nyonso tuka na sala a ozala makambo ya solo. Mama Bijou émission na nga ya ba Amser ezotambola selon ba demande ya batu. Se batu balukinga te inane Mama Bijou d'or avandi. Lelo tozala émission na biso ya Amser ya ndeko na biso ya mobali. Mama Bijou d'or abetaka masolo ezalaka chaque vendredi na 20h30. Mama Bijou d'or asala émission ya promotion ya bastar. Mama Bijou d'or atara bagage, atara ba théâtre, atara ba information. Mama Bijou d'or asala la publicité. Mama Bijou d'or asala makambo ebele. Ndeko oyo yek okotika comme par hasard. Mama Bijou d'or naza ko invité yo s'abonner la vidéo suivi ozala jamais déçu. Fina proche la notification pour biloko tout na banda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso. Mama Bijou d'or nazopesa d'abord ka merci na babonné na ngande bozo koma kaka ebele pour continuer ko s'abonner massivement la vidéo suivi pour kozala jamais déçu. Mama Bijou d'or asala publicité ya maison de passage na biso oyo eza na Matonge na Irebu A37. Na pesaka adresse pour la mutu okoki kokende na yo ko vérifier avant de mususu assurer avant de mususu sala au contact na Mama Bijou yo moko ke o vérifier na ndenge na yo. Après oluki Mama Bijou eza ndako na biso ezali na Irebu A37 na Matonge eza maison de passage. Tosali yango mpona bino bana poto, tosali yango mpona bato bazouta Lubumbashi, tosali yango mpona bato bazouta Congo Brazzaville, tosali yango mpona bato bazokouta Angola, tosali yango mpona mokili mobimba. Pourquoi pas bana États-Unis d'Amérique? Donc maison na biso eza wana ezozela bino tala ba vidéo tina suka okomona ba publicité ya maison de passage na biso o eza na Matonge. Donc numéro na biso eza wana eza numéro ya Congo. Contactez Mama Bijou d'or na WhatsApp okozala jamais déçu. Toza la voiture na biso ya location. Voiture wala totia ko na disposition ya bato bazoya na maison de passage na biso eza na Matonge. Na kati ya maison de passage na biso toza na ni toza na boutique. Mama Bijou d'or tozonga la eloko biso na biso ya Amser. Amser sikoyo ya nani ya mwana mobali bana basi bozwa bik. Bozwa bik parce que ndeko na biso ya mobali azoluka mwasi. Ndeko na biso ya mobali azali na 35 ans d'âge. Ndeko na biso ya mobali avandi awa na Allemagne aza na poto. Ndeko na biso ya mobali avandi na Bayern. Ndeko na biso ya mobali abotama na famille ya bana 4. Donc aza le nœud bazaka ka 4 garçons. Ah na poto azaye moko. Ndeko na biso ya mobali azoluka lis musungi na ye oyo bakokoka kozala ensemble azoluka Amser na yelika nyonso to ebanda alokola blague alobi lisungi na ye oyo balobenga soki lisungi soki nani je sais pas alobi azoluka parti ya nzoto na ye azoluka Amser na ye likambo nyonso to ebanda alokola blague bokobanda nanu kosolola soki esimbi un jour boye kotémoigner grâce à Mama Bijou libala oyo evanda. Mama Bijou d'or na lobi tosala makambo ya solo, tosala makambo ya sérieux. Na pesa bino numéro ya ndeko na nga ya mobali. Après na kotia ye, na kotia vidéo na ye, après na tieli bino ba publicité na biso, oyo ezali ya promotion ya boutique na biso tozosala, promotion ya maison de passage na biso tozosala et puis promotion ya voiture na biso tozosala na Matonge. Numéro ya ndeko na biso yango yo ezali 0049 code allemand 152 10 68 27 50. Mama Bijou d'or na kokoma yango na kokoma yango place ya ba commentaire avant kutu ba commentaire na kokoma yango wana na koki pe kotia yango lokola titre bokomona yango Mama Bijou d'or na bandeli lisusu 0049 152 10 68 27. Mama Bijou d'or na telemi émission lelo ezali vraiment ya kotelema parce que Allemagne eyindi bandeko nyonso to ya basi boluka mibali ndeko na biso aza na âge ya 35 ans. Donc à partir ta mosusu ya 25 ans ti na 35 ans esimbi nango libala balukaka kaka et puis donc mokili eza déjà développé
na moyen surtout kokozwa pe mobile likambo je ezalaka te donc mama bijou d'or osala makambo ya solo benga numéro oyo na komi numéro oyo ozomona benga ndeko na biso ya mobile kombo na ye DMX ndeko na biso kombo na ye DMX numéro na ye ya telefone yango wana so oza ya besoin bainformation ebele benga ye akoyebisa yo akanga telefone na ye te numéro oyo eza na WhatsApp eza mpe na peine normal aza na bundes na mboka mama bijou yo ndeko na ngai ya France ndeko na ngai ya Allemagne ndeko na ngai ya Belgique pourquoi pas Londres pourquoi pas États-Unis pourquoi pas Italie ndeko na biso ya mobile aza wana azoluka mwasi alobi mama bijou d'or na lingi vraiment nasala émission ya baamser parce que place naza nazomona mwasi te oyo motema na ngai eza kobeta luka ndeko na ngai ya mobali tindela ye bafoto na yo tindela ye bavideo na yo il s'agit bokutana parce que aza awa na Europe balobi libala eponaka te pourquoi pas bana ya Kine pourquoi pas bana ya Angola ndeko na biso avandi na Allemagne ndeko na ngao bovandi na Europe nayebi ke mingi bazoluka na bango mabala libala yango wana bobenga ndeko na biso bokozala jamais dessus soki pe olingi na oleka na kanda na mama bijou mpona otuna barenseignement malamu mama bijou d'or naza disponible mpona bino na korépondre yo selo bakestion oyo kotunanga mpona ndeko na biso ya mobali na nkombo ya DMX mama bijou d'or natieli bino video na ye après soki bosilisi kotala okende te bapublicité na biso eza na suka mama bijou d'or nalobi libala place nyonso to ekotombe ezala na nzela ya mama bijou ezala na matanga okendeki soki okutani na mutu okoki na yo kolinga ezala na feti ezala na YouTube partout partout penza donc benga zwa numéro wana mama bijou d'or apesi zwa numéro oyo ebimi benga ndeko na biso ya mobali na bosalaki aza congolais et puis lisusu nini aza moluba mais ye alobi aponi na ye ekolo mwasi te ozala mungala ye lokola mama bijou ozala moluba ye ozala soki ekolo nini o mukongo ye aponi na ye ekolo te alobi nini alingi nde mwasi na ye azala munene te alobi mama bijou mwasi na nga soki akozala buro lokola yo donga na buro soki akozala munene esuka ata lokola ya mama bijou me eleka te alingi basi ya mike alingi mwasi na ye ozala moke soki mpe ozala mwa munene problème ezala yango te mais ozala moke ozala na taille donc c'est ça o pembe o mwindwe ye etali ye te mais ozala kaka mwana mwasi moko oza très poli mpona ye azoluka donc azosala blague te azoluka vraiment amour moko sérieux ozala sérieuse et puis nini ozala mwasi moko oyebi nzambe parce que sans nzambe mobulu nasi nalobi nyonso tu namoni eloko moko nalobi lisusu oyo natiki te nazotiela bino ndeko merci na babone na nga lisusu merci na bamacopine merci na bamosi nyonso tu esika bozali na lingaka bino mingi merci na mado spaghetti mama leki ya moto kwa merci na yo merci na mama Claudine merci na mama Louise mwasi ya papa Andoya nalingai nabosana kwa macopine merci na ma jolie merci na mama Guy merci na bijou la blanche na sepela na ba commentaire non de kotiaka na ba émission nyonso to tukanza mbalola amona yo mama bijou d'or alobi boutique na biso kala mingi te ba rivage ezokota tozaka na maison de passage ya pamba te toza na boutique pe ezokotisa ba rivage ya solo bomona ki video mona sela bino lobi nazokota kota okende kozwa moi bodi na H&M moi bodi na Zara moi boyebwe parce que nazoko préparer biloko ya Noël biloko ya bonne année toza na boutique benga mama bijou d'or zwa adresse zwa numéro de téléphone benga gérant na bafuwela boutique osomba iloko mama bijou d'or na lobi libala aluka yango kaka na mama bijou d'or nasala émission na lobi soko lingo tula seke eza yo mamba otula ezalaka te soko oza na mposa kotula eza yo soko omoni ke place ozovanda ozozwa na yo mobali te salelanga video tindelanga nasalela yo émission lokola nasalela ndeko na ngai ya mobali na nkombo ya DMX sikoyo natieli bino ndeko na ngai ya mobali après natie bavideo na biso ya maison de passage nalingi bino mingi ya la prochaine vendredi bozala na tozala lisolo moko ya kitoko epesaka conseil mama bijou d'or alobi pesanga lisolo na omeya bapolémique nde mama bijou d'or
akozwa te mama bijou d'or ata tumola na ye mutu te akretaka na ye mutu te alingaka mpe mutu atumola ye te à suivre. Ouais, bonjour. Oui, moi c'est DMX. Je suis congolais, de père et de mère. En tout cas, je suis à la recherche d'une âme sœur. Je serai vraiment bref. Je serai à la recherche vraiment d'une fille, d'une femme sérieuse pour une relation sérieuse. Et je donne mon identité. J'ai 36 ans. Je suis licencié en économie au Congo depuis l'année 2012 et en Allemagne, je vis ici, bientôt je ferai 4 ans. Hein, donc, au mois de décembre, je ferai 4 ans. Et je parle l'anglais, le français, le portugais, hein, parce que j'ai vécu aussi au Brésil, hein, 3 ans avant de venir en Allemagne. Et je parle aussi un peu d'allemand, Lingala, Chiluba aussi. Et mon numéro, c'est le 0049 15 210 68 27 50. 0049 15 210 68 27 50. Alors, la personne qui sera intéressée à moi, je pense qu'on aura à approfondir, à parler en intégralité. Merci beaucoup et de bonnes choses à vous. Bonsoir, bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission ya mama bijou na mokola lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or kande na prometaki bino chaque dimanche bozala wana mpona kolanda émission na biso ya ba amser lelo mama bijou d'or dalina présenter bino ba amser ya mokola lelo mama bijou d'or azwi ka demande ya ba amser 4. Lelo mama bijou d'or naza na 2 filles 2 garçons donc naza na kati ya naza na milliers donc mama ya ba fille mama ya ba fille mama ya bana ya mibali donc lelo nazali na 2 filles 2 garçons bozala wana mpona kotala ba amser oyo bakobima na mokola lelo baza koluka mibali baza koluka basika ndenge ezalaka ngai naza mama bijou nabetaka masolo mama bijou alambaka alakisaka ba recette mama bijou atiaka bainformation ezoleka na Congo. Mama bijou a sa na émission na ya ba star donc promotion des stars donc mama bijou a sa na émission na ya ba amse o ezalaka chaque dimanche mama bijou a sa la makambo ebele a sa la ba publicité ya batou na mutu nyonso tozotala émission na nga na mokola lelo nan osabona te mama bijou sa ko bengisa yo s'abonner na Bidor TV ozala jamais de si parce que awa solution nyonso tozoluka okozwa soko za célibataire ozoluka mwasi okozwa soki pe oyebi kolamba te okoyeba kolamba soki pe oza star ozala posa bayeba yo yaka kotisa demande na yo na Bidor TV ozala jamais desi mama bijou osalela yo promotion oyo ezali gratuit okofuta ye ata eloko te nali nalakisa bino nabanda d'abord na ndeko na biso ya mobali après naya kozongela bino naya koyebisa bino qui est lui donc bozala wana mpona kotala bana basi bozwa deja babik na bino mpona konote ndeko na biso ya mobali azoluka mwasi alobi bobenga ye bokozala dessus te parmi bato bobenga ye aza na besoin nzambe atindela ye amser na ye na canal ya Bidor TV ndeko na nga mobali ye. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, c'est DMX à partir de l'Allemagne. Donc, je suis vraiment très intéressé par l'émission que fait Maman Bijou. C'est vraiment une émission très intéressante et une émission des âmes sœurs. Moi, personnellement, je suis à la recherche d'une âme sœur pour une relation sérieuse. Pour une relation sérieuse, parce que je n'ai pas de copines, je n'ai pas d'engagement, je n'ai pas d'enfants. Je cherche vraiment une âme sœur pour moi, quoi. Donc, pour une relation vraiment sérieuse. Mon numéro, c'est le plus 49 15 210 210 68 27 50. Ok, je vais répéter rapidement. Plus 49 15 210 68 27 50. Plus 49
15 210 68 27 50. Donc, je suis vraiment en attente de votre appel, votre SMS par WhatsApp ou par, je sais pas, n'importe quel contact, quoi. Donc, je suis vraiment impatient de vous entendre, de vous attendre. Merci beaucoup. Donc, je parle l'anglais, je parle le portugais, je parle l'allemand, je parle le français comme je le parle. Naruba lingala pe, naruba swahili, bon swahili penzate mais naruba lingala chiluba, swahili nke mais naruba quand même la langue mususu. Donc oko rejoindre nga, oko contacter nga dans n'importe quelle langue. Donc je serai vraiment très ravi, très content. Merci beaucoup, bon week-end à vous. Ok, bon moni papa la biso na kombo ya DMX. Papa la biso code ezali ya Allemagne. Papa la biso avandi na mboka ya Deutschland. Avandi na Allemagne. Azad donc to vandi na pembeni parce que nga pe na vanda na Bundes. Donc ba la Bundes bozawa pi numéro ya papa la biso yangoyo. Na pesa et puis na yebisa bino soki papa la biso alingi nini. Numéro ya papa la biso ezali code ya papa la biso ya mboka na ye ezali 0049 donc 15 21 06 82 775. Maman Bijou Abandeli code Allemagne 0049 15 21 06 82 770 donc 750. Na bandeli lisusu 0049 15 21 06 82 750. Papa la biso na kombo ya DMX aloba balangi ebele aza mayele atangi azovanda na Deutschland alobi vraiment aza na makambo mingi te ya koloba amser na ye kaka abenga ye ba détail ebele okozwa sur place bino mo boyoki ndenge alobi benga ye basi Allemagne basi ya Bundes. Oza na problème oluka mobali ko buka na te mobali aza na deux pas ya ndaku na yo mobali aza wana ba fille Allemagne bo benga ba fille ya Belgique ba fille ya France ya États-Unis partout bo benga ndeko na biso pourquoi pas en Afrique parce que amser to ebite place ni na ko uta bo benga ndeko na biso ya mobali azali wana azozela amser na ye maboko ya kofungwama ye aza muluba mais alobi aponi na ye te ekola mwasi na ye. Bandeko langa mibali libala eza wana mwana mobali aboti te abali te avandaka na Europe lokola yo maman ozotala nga yo pozalaka na Europe depa ya ndako na yo benga coup de fil na okomba numéro na ye na se awa na yebisaki bino bana Allemagne babukalaka te alobi abi makambo na ye eza ya ye donc azoluka amser na ye. C'est bon. Tokotana bisoto lata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo bisonyo zona bilare butike tokotana bisoto lata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwane eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme kokoyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko
courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, moto lingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place ozali, contactez maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin ya micro, maman Bijou d'Or a besoin ya ordinateur. Vous sepela na musala na nga soko lingi o soutenir maman Bijou d'Or na musala na ye, numéro na nga ezawana. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.